Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. C'est pourquoi aujourd'hui, Nautica a 3 points au Noroloba. Et je vais m'adresser d'abord à vous, mes fans, à vous qui m'aimez. Fego, Fego, la merveille, des gros bisous à toi, Fomutumoro Boé, Venanga Tigana, Zureta, Nabiso Bende, le Torola, t'as toujours, Gypsy Matel, la Catalé à la fleur colombienne. Des gros bisous à toi, ma petite. La mannequin, Basakata Nyonso. Je reviens. Par respect pour vous, mes fans, c'est pourquoi je m'explique. Et la deuxième personne, c'est par rapport à ma famille. J'ai une famille, je suis mère. Maman a potondana bato belé balandanga bato ba respectanga par respect pour na bango je dois rétablir la vérité et aussi pour toi Noëlla Madinga leki nanga Noëlla Madinga. Leki nanga Noëlla Madinga. Naye précisément pour rétablir le kouta aux Zoloba. Les amis, tout ça la TV, Bissonion surtout. Je vais parler sur 3 points. On a aucun 3 points. Noëlla Madinga m'accuse à l'équipe de mission. La deuxième émission à Sali. La première émission à Sala, à Fingangai, na Elengi à Congo. Elengi Congo pas Glody Diasuka leki nanga miso la lokwa ya nae na mobile net simbelenga aleka na chaîne wana afinganga sérieusement. Ça veut dire quand je parle de kofinga ko eza kofinga na répondre eta na kipa eta aye poto pour la première fois so pas un besoin batwe bakaye poto na ebité à Sololi na Noli, qui est mon ami que je salue, basali émission, à juste au combat Gisèle, à côté ici. Nga Gisèle, nous avons attente à la guerre. Nga Gisèle, natikala ko toro soit na entre biso. Les amis le savent. Soyez moutou balobi que, oh Gisèle a lobby. Même ma collègue nanga journaliste baba aussi. Carmen Moukoulmania, la plus belle, je te salue. Ceux qui battent bakoti c'est Gisèle na likambu boye battu ba wolola yo kosi Gisèle te la plus douce c'est Gisèle la plus calme c'est Gisèle moi si malembe c'est Gisèle moi so alinga mambo so na ta répondre bato balek na ba iso koko baza ba gloire langi baze belé ba yebi ngaza makambo wana te nazalaka na makambo te ba camarade nanga na boduga Julinga la kabibi balemo Rosine Nadine Kabeya ba Salem Bukana ba Nage Musengi ba jeune baza tellement ebelé ba ta presse non so babi que Gisèle na makambo oswana azara kuna tenga ko finga ngoko tonganga natala na sika nazonga na luka toujours la paix la personne à rassembler ba tuna presse c'est toujours moi na luka to sanga na to sala beto sa na zamuta ba problème te na ramta ba problème te. N'a respect à Batouno, surtout ma camarade, n'a pas la surnaturelle, n'a pas de moi si il y a Eddie Badia, ta manager élégant, propre, mbongo, viens nanga, baebi, ma camarade n'a pas baebi, on a fréquenté, baya n'a pas sa place, ba Virginie Lofembe, Bazali, bada lolo mi lolo Bazali, baya Sylvie Bongo, bato manka bango respect, tam kolomo rote, ata oganga la ngaya mami sa robeta biso bambata, jaja n'a manqué respect. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous savez tous les amis que moi j'avais eu des problèmes sur les réseaux sociaux. Batamite amabe mutumoro so pe banani so pe clic so pe nani jusqu'aujourd'hui na ba répéter. Ba baby sa image nanga ba sali sa image nanga na ba réseaux sociaux. Ba salir image nanga et tout. La presse ba soutenanga merci à toute la presse, merci à Mauvais Zakari Baba sur Jacqueline de la Pola Mukendi Rachel Kitita boza tellement ébélé. Boza tellement ébélé. Ils ont été là, se sont levés pour moi. Mais il y a eu certaines aussi, certaines presses, oh, bah, loba, bah, ça, des missions pour gagner des vues na ba YouTube na bango. Mais les gens n'ont jamais su que moi je pouvais mourir, que je risquais la vie. Le lona lo bango.
à 2 fois nga Gisèle na pika ba crise nazali kola na voiture kabo na pika ba crise na kwa kokufa parce que je pouvais pas supporter les chocs à makambo. Pour les lobo lo balanga que oh yeni la seule chose mutako lo balanga eza mabe o basalanga nga Gisèle na ko katabila malanga pona mutute na réseaux sociaux jaja. Lana Kimana, ma petite la calculatrice, Nadège Kimana, je te salue. Ce moté m'a bête nga jaja mutako kotanga na internet pour na buzoba. Mais comme ça la mekenda. Famille fouille kenda na image moroboé. J'ai fourni des efforts pour laver cette saleté. Parce que ça combat papa nangaï. Mais beaucoup de gens ont fait des émissions jubilées pour ne pas suer ça à une collègue. Même ma page à scandale, la maman koutou bato solana bango ba s'excuser ba soutenir par après. Je me suis déconnectée pendant plusieurs mois. Je dirais 2 mois na ba réseaux sociaux. Parce que na linga qui n'a koka ko supporter en côté. Et c'est la période où Noëlla na la feu. Eh, moi ça batape matana kimia Evelyne Kamo Lopez. Bazé na ba problème. A couteau tiré bombalé o ba we la rebi bango hein. Parce que so moni moi si mutu akomi ko soigner sa mo wey. Aluka problème na mo wey. Kabibi balé mo photo tout na to yé ba bien. Yango mo wey ngo saloni ni pole lo mwana batarope mara en pété likolo na yo ko soigner sa mo wey. To soana na bato bazana bon mo me yo zo soana na mo wey. S'il vous plaît. Toya point de presse, il a fait rigoler na 1 2 3. Bato bana bata TV baebi. Freddy Akimbe à l'époque il travaillait na compte à Congo Elengia Congo TV. Freddy Akimbe autant dans la micro Gisèle le baraté depuis ba prendre comme là au salle émission té ngabi OK. Il faudrait quand même na lo ba par respect na ba fan nanga na s'excuser na marambeleka na sola na bango. Na solo la na Freddy Akimbe. Tant non son Freddy ba journaliste là bazo ya ba moninga bango tout bagangi Gisèle pesaki et ça qui tombe bazo monanga susute. Ba ko yambangai nous rappeler nda Tony Coco et Tony Shondala. Gisèle to sali Freddy Akimbe zu micro apesinga bi Gisèle solo na baninga no bosaka ba télé réalité nde biso ba internet to salara. To bando sa télé réalité na ndo solo na Tony Show na sona na nani Evelyne Kamo Lopez. Toyebi Evelyne, Eve na biso pe à son âme. Aza fio azara muto aningana ningana. Ayemba ngoya sotela ngai. To bandi koseka to bandi yamba na Gisèle to sepeli tout et tout. N'attendre micro boni yo boni ba news na yo boni nga ça va kaka waze abandi ko chrétien waze quoi. Je ne savais même pas que Evelyne Nazia n'a pas problème na waze quoi. Puisque moi j'étais déconnecté au fait. Mais si c'est moko akangisinga ekandeva lo bakazolo bangabi oh c'est vrai mais si c'est ni nangwana abani so ko lo badi d'une manière détournée ne comprendre que il s'agissait de Evelyne Kamo Lopez. S'il vous plaît mettez beaucoup de j'aime. Nana besoin ba signaler live voter nana besoin live nanga katanate et je vous demande de vraiment partager parce que c'est très important. Batumsu bazara na ballo baka mais ba ebite ke mambolo ba eza déjà là et lokuta mais balingi bandimisa batu lokuta morobo. S'il vous plaît plus de j'aime et plus de cœur. Nabando posé Evelyne Kamo Lopez ba question, c'est là où Evelyne Nabandi ko répondre abi koutou Gisèle, y a un journaliste moko abenga magistrat zo gérer dossier na ngai na waze quoi. Aibisa magistrat na aibise l'air nini ba osambisa nga poye paye abakisa dossier na epa memanga ba kenanga na makala. Nga na ebi makam na bango te naganga oh Evelyne tika boyo ko journaliste ate journaliste a ko saboter je te dis Gisèle journaliste ngonga binanywana azabo abaniso kotanga ba surnom na apesaka Noëlla Madinga. Et moi j'arrivais pas à comprendre au fait parce que na ebe makambo j'avais fait 2 mois désactivé na ki ma réseaux sociaux parce que je pouvais pas supporter les réseaux sociaux face à ba problème nanga fait na gérer ba problème nanga privé. Evelyne, abando expliquer. Tant que expliquer, na comprendre que ça Noëlla na c'est oh Eve. Abando tant que bakombe Eve stop. Ceux les journalistes laissent tomber. Le linge sale, c'est lavera en famille. Non comment que non ça dirait nous sommes dans un besoin sous comme tout quand na bengo tinde na salade, hein? OK, merci. Na ebisi ngabi le linge sale c'est lave en famille et Evelyne to lo bango après que lo bango na TVT. Noëlla Madinga leki nanga Noëlla Madinga mona ka parti wana te parti na lobaka na Evelyne
Tokolobelango en famille, le linge sale se lave qu'en famille. Chalik fo mutumo bona peso kambote. Chalik makanda. Noël monaka parti wana te. O monaka parti wana te Noël. Kenga Gisèle n'attendre Evelyne micro pour assalir yo. Ah non, une autre personne pas moi, c'est pas Gisèle là. C'est pas moi, moi je suis pas comme ça. Et yo Noël oyebi que je ne suis pas comme ça. Nabarando TV ezara yo. Mutaswana na batu na basi mibali na basi na ba journaliste basi na mibali na Chaka Congo. Ezara yo. Ezanga Gisèle te. Nga ezara ya baleki na bango. Nazara camarade na bango. Nazara leki ba ya na bango. Yo tala parti wana te. Pour le loyo autant micro lo bakenga Gisèle na détruire yo. Ndoz ozupe audace ko mape na page na nga na compte na nga Facebook. Pour Gisèle a l'obarate, non. Nazara la douce, na bête, je fais la boxe. Nga. Bon, moi, on a image na ngati. Naza mout esprit, na mou goûté. Mais na l'obarande, te parce qu'ils ont des gens, ils ont vu Zamba pesanga. Okenda, ozwa makambouana, yo pendo zo bisangate, il fallait na bengo na téléphone. Yo bengo na téléphone. Bayebi so bakatela opeka parti ndenga pe bakatelinga parti batindelinga okenda na elenga Congo osilanga émission ofinga ngai oya ozwa likambo esalanga pasi o mwasi morote na vie a resueta basala ka na vie mutakala ya olinga kate jamais muta mekata ça dit même ata ata bandela libele muto olinga te yo sale émission o lo balanga pe tu as le courage hein ya lo balanga asa la vidéo babimisa mutakala na yampia ka gagner le rote tantino lingana te kanzoto olingana te kanzoto nasala mbongo likola likamba buzoba landoki olinganga Gisèle na te kanzoto nanga il fallait kuwa bala ngai na koma koli nasala mbongo pona loko eza passe na vinanga ma chère olobango na TV olobango na TV kandongo zo babe mission ndenge mission na ngai les amis beaucoup tana elenga Congo bobeti Freddy Akimbe Gisèle Fui boromone mission wana bobeta pe kombo na ye boromona pe mission wana ezali o ndenga finganga batu babenganga Gisèle nini na ye nini nanga bi o ngai na ye problème na kama kutu na bi o na benga no rappelenda ye témoin azana poto tamsu pa kolanda directo Nora Benganga expliqué ngai alors Benanga non Gisèle écoute bonne tantine Julie s'il te plaît tantine Kambiz j'avais dit naoyo kate na oloba tantine excuse-moi je dois parler moi je parle pas tant que na oloba te batu bando croire mito moroboé les amis naeb na landango na talango na yoka ah naebisi nani Nabisa Nora expliqué. Mais la fille ne m'a pas calculé. Elle est allée m'insulter. Et le cas, nga Gisèle n'a répondu à ta. N'a répondu à tes éducations. N'a te bavé n'a dit badeta ba terre nga pesa nga conseil so bakinga likambo mona badeta robenga gangela nga loka mutu mususu. Lora moi sine loka ale kinae. Atelinga kutu bizo ba kutu te. Na yoka na répondu à te. Na répondu à te. Et le cas mikolo. Zambala la raté Fabriga c'est aussi la point de presse. Ba journaliste baebi na Frissel. Noëlla Zara parmi ba présentatrice ya point de presse wana. La rasali point de presse na silicite aussi tozo bima tozana na collègue mon otanga kombo na été journaliste pe kakaye bani pe même ye Noëlla tangi kombo na pe na bémission. Mais non cité kombo na été. Tozala na ye Noëlla tokutani na libanda wana. Noëlla ya bando benga Jix ya langa Jix son yo kisangai makambo no loba son Noëlla na kosi jure non sur la tête de tes enfants toke nango bongo moi je jure maman loba je joue sur la tête de mes enfants sur la tête de mon père sur la tête de ma mère et sur ma propre tête yo peut jurer sur la tête ya nani na bana yo no akufa mwana biso akufa wana ape mwana nga moi je suis une maman moi. Non, moi si, jure sur sa tête. Ceux qui ont aussi n'ont pas excuse. Aussi n'ont pardon, Gisèle, excuse-moi, y'a un limbi sango qui s'en soni, na fingo répondant à te, soni au salanga, devant ma collègue, ma consoeur, y'a moi si. Aussi n'ont pas pardon. Ngai, Noëlla, aussi n'ont pas pardon. Nabiso, non, mais moi je te pardonne.
yondo finga ngana ya maramnanga tenatela ko na bisa nous rappeler nda je sais que nous a ramené à rapporter yango mais ça t'a plu de me descendre comme ça et les kanango natika na kipango te sikoyo osinga pardon na limbisa to solo la paix ba anniversaire na biso to se souhaiter na parce que nous sommes amis sur Facebook dernier appel nangai madinga on a benga yo c'était pour une affaire bazara na besoin na yo na braza pour un grand projet non pas pour un grand projet bazana a besoin na pour une situation bazana a besoin na peut-être pour une publicité bilo mabongo les gens sont passés par moi en tant que journaliste pour dire que naza congolaise de Braza marambele kamini ya Braza on m'intéresse parce que maman nanga za congolaise à Braza papa nanga naza muta Congo Kinshasa za musakata maman nanga za mubembe yangwana ba marché mingi à Braza je gagne parce que babi que ba Pena Pitra c'est un nom reconnu na Braza Komba Lokumu famille Lokumu yangwana ba konzi mingi ba yebani na famille na ngai ba yebaka ke bazaka na nièce nani koko na bango moko moi na bango moko nièce na bango moko Pena Pitra c'est pourquoi on m'appelle na benga Noëlla to solo la très bien on avait aucun problème Noëlla si ko ngano problème mangue bandikan pour ngano problème mangue sila ke bandikan oye poto na yo oye pa noli au seul émission oui expliquer batozen a besoin que nous oye poto fais ça simplement pourquoi t'attaquer aux autres pourquoi okoti sa kombo na ngai aux autres kutu etali ngai te pourquoi okoti sa komba Gisèle na likambo yo singanga pardon na likambo ese sila nango oyo yebi que o s'excuser pas na ngai ozongela ngo tolo bake et salanga passe n'attendre micro na veuve noire so ba bengo so ki veuve noire oh ah bon nde balobaka na titre ah bon tango noli tamba tendre au micro pour descendre ba collègue nos journalistes na basi na mibali pour descendre Mowe Mutakufa pour descendre Gisèle Fouyi ngai na kende kwa s'attaquer na noli est-ce que il faut nani kombone nani Evelyne Kamo passe avant Diazana na poto kuna Evelyne Kamo Lopez il faut ya descendre yo à descendre noli pour yo le lingo descendre Gisèle parce que Gisèle avait tendu le micro sur Evelyne Kamo Lopez ah non ma chère on est où là to confondre ma cambote ma chère et suis yo le essuie yo mais donc nga siko no lo banini nga muto descendre pe lokola ndenge yo ba descendre ki ndo ba ki nga na descendre yo ndenge yo descendre nga auprès de nolinga siko esanga ndeni tozala batu totika koza mito totika koza hypocrite na ye koyebisa o Noëlla longola kombo nanga na ba bêtise non surtout plus jamais ne cite mon nom dans ta vie plus jamais Coco sa combat Gisèle na makaba bêtise na ote Suzanne a besoin loupemba s'il vous plaît rajoutez des j'aime et des cœurs Suzanne a besoin batubaye bakoza na poto ça a aidé o ça makamno na ndenge na yo et bravo à ça c'est parce que c'est un bon garçon c'est un bon monsieur mais ko ya redescendre batouté ko ça la rango les sous-souté ma chère ça ne t'honore pas il y a des gens qui te respectent qui pensent que tu es une bonne personne. Parce que même à Satan, non, Satan l'ongakuna. Même à Moutuno, Satan zana mabe azana kota malamu ye. Yo pe Noëlla ozana kota malamu na yo. Mais il faut arrêter de descendre les autres. De se surestimer ndengwana. Parce que estime yo zomi peso ebi o bat bambo na rapé pour na ote. Yango na rétablir ango. Moi je n'ai aucun problème avec toi. Nazana ba capture no na Samsung nanga na zwaki. Tu as dit des choses. Au côté lingati na Messenger nangati. Yo muto akimia. Ngam na fini au côté linga na Messenger nanga pourquoi? Au côté na page nango banjo commenter ko répondre batou. Yaya makambo senga au côté makambo moko na ligne rouge. Na kota nini mama? Na kota place ngana na ton kota na buzoba te. Yonde muta buzoba. Ngana na ton kota na buzoba te. Bat ezake mission nangate mission à Freddy Akimbe. Evelyne Akota Boenayeba Makamana, je viens de le dire. Oui, bien, mais tu as voulu mettre mon nom parce que sur le temps qui combat Gisèle, ça va éroper sa réaction. Les gens m'aiment beaucoup. Batoubaye bien na buzo bate. Batoubaye la douce, ba sepe na ba comédie nanga ba sepe na façon nazalaka. Nada Ferrari ba kongole ki nanga propre, musakata de luxe. Moi la maëlle intelligente. Batoubaye binga. Batoubaye que Gisèle, elle se respecte. Batunde balinga ko salinga mais Gisèle elle se respecte et kokoma la matoi. Moi je n'ai jamais suivi cette émission.
Nalanda ngote batunde babenginga bakatelinga et beaucoup d'amis nanga ça direct depuis 11h mais niveau bapel nazozwa batu bazobenganga kaka Gloria Olangi je te salue Gloria Olangi l'américaine perdamara na Congo lelo comme na France. Je n'ai rien à voir contre toi ma chère. Ma petite sœur Noëlla m'a dit nga leki banga yaya yoza leki nga fona tindao. Donc tu vas dans biso ba mikolo to luka moto to roloba atinda sale loko to tinda ndeyo parce que za leki. Biso ba mbiaka biso ba mikolo. Biso nga mukolo. Na boya ngo tenga za mukolo je me respecte. Alors yo pelanda lokolo nga yaya respecte-toi. Tika kotanga ba komba batu inutilement pour no luka gaz moroboy. Tala le loko be banana petite sœur no la seule atikala no Karine Mokonzi. Au moins de descendre, au moins de Sony. Au moins de Sony. Oh, kokakutu ko répondre a été Sony. Sony Makasi. Deuxième point. Tu as parlé de jalousie. Eh, ba fille à TV, ba jalouse, ba sala likita na bango, ba kendara na nganda moko ba melaka, po ba ngana muta ba kutite. Ofinga batu mabuminene. Je me rappelle à l'époque ofinga ba journaliste. Nga Gisèle le monde atteint na la tablement na tika alibumu. Moi, je suis une sportive, moi. Nassara Sport. Je ne donne pas mon âge. Parce que je me maintiens. Tu comprends? Ce bazio leki, je suis aux âges, voilà combien? 16, 22 ans, 23 ans. En âge, ni. Nga à quarantaine, yo en âge, ni. Parce que yo leki, il y a ceux qui, tout est à moins de 30 ans. Eh, surtout 30 ans, et puis son mamukolo, na kiti son à moins de 30 ans, yo les 80, à 30 ans, bazui nga ya à quarantaine, yo 30, yo vingtaine, nga quarantaine, basengi sibiso. Oh, bah, comme, différence c'est ça. Bah, la différence à 2 ans. Et bien, je vais te sanga. Je disais, tu as 39 ans. Je disais, tu as 38 ans. Non, non, non. Ngate. Bah, sanga, âge moko, yaba la mike. Donc, tout se respecter. Tout ça, ko sala biloko wanate. Ko bandela sou acte sali wanate. Parce que nga, et la deuxième fois, na kolobano pour que tu arrêtes. Nazara na problème na ote, na tikala ko salo ma vie te, ma bémote na vie. Kata lai na mutu la tête de tes enfants aujourd'hui, ce qui nga Gisèle personnellement, na si na lobano likamou, tout suite ozo ba pikinga na yo personnellement nga Gisèle. Pour lobi que ozo okomi na page na ngozo lobaana. Na be na sala yo ngai personnellement Gisèle na sina sala ma beni oyokanga na tonga yo oyokanga na finga yo to sola rakutu te soki ngano to sala ba appel direct eleki ata 3T ke ba appel ngana eleki ata 3T na vie to 4T siko ngano ko sala ba pik na makamuni to yebani te to yebani makambute to fonctionner to staffa même ici comme côté non ngano na boto mela masque si comme côté to na nani apa mama TV mutekuta ni sarabiso loko po sotika no TV. Deuxième chose, tu parles de jalousie. Biso ba jalouse ba fille à TV ba jalouse. Ah ma chère, nzamba limbisao. Koloba n'importe quoi na TV et ça vraiment malamoté et les gens aiment bien prêter l'oreille na bato bako sara bango mingi. Ngai non za la jalouse non na nini. Parce que de un, oza mwasi na za mwasi. Olobi ke bato non se bazwa na TV na ndenga kindumba ka yo mutuzwa na ndenge ya ba opportunité. Tu es libre de dire ce que tu veux hein parce que ndumba nda e barande ndumba. Jalousie. Muto za jalouse nda e barase que c'est la jalousie. Nga na ebite jalousie za couleur nini parce que moi je ne suis pas jalouse. Na c'est la bato jalousité. Siko yo oye barandeni ke baninga na bazara jalouse na yo bato vanda na bango esika morote bato zala na bangote comment o bato yo kutu ba calcula kaote to se commentera même pas na ba page ça fait plusieurs mois nga na ibata publication no morote siko nga na vie no même ndaku no na bi couleur ndaku no te siko no jalouse ondeni na bi couleur abana na réseaux sociaux so rotier mia ndenga so na tie enzo nanga okoye batamsu enzo nanga po mwana o na tiaka mingi na réseaux sociaux ya ka enzo. Oyebi couleur andaku nanga te nabi couleur andaku note ce qu'on va avoir non na ebité non jalousie on a tinani bon to kende sur terme de quoi de bien yo au salara bar na yo a ozo finga ba mela na ba bar bato yo na bar no ba journée c'est bayate to sala groupe ceux qui biso to sali groupe na banana boduga ba julinga la ba rosi ba kabibi to sangana to vendre na biso to ponana to linga biso ba camarade covid ceux qui covid en 19 te
tolingi ba camarade ba balukela bat na si matin to soit na entre biso to yo canapé entre biso to za na ba problème on réglera ça entre nous. C'est ça l'amitié au fait. Qui camarade des alités les kambuna mutu OK au memengo non to repotana to bongisi to rotikala nous mourons ensemble nous vivons ensemble parce que tolingi bêtise to lingi to kabonate. OK écoute na camarade mo boye banité atie le poison malamu to bato to si to yebani to zarana biso. To mkendara na catalogue plus et puis quoi? To melara chenana boduga et puis quoi? Ça te dérange en quoi? To melana catalogue plus, to melana indetrepe Élysée Luambo et redéranger nani. Nous sommes entre nous, on se soutient. Ndé mo lelo ngai ndé na sali ba machine nanga nazo sukula ba mituka ba moto partout partout nana un jour ko côté na place mo na tia machine nanga na bien na sukula machine nanga na sukula ba moto nanga so pasombi moto voiture nanga na place à Gisèle à soutenir ngai à côté moi 10 000 francs na caisse. Où est le mal ma chère? Pourquoi moteur ma benengwana? Ba jalousie parce que quoi? Ngai Gisèle na ya TV na mobile muta motivanga na tanga classe na ngai na zonga na zova na ville na za na restaurant na vito ke sur ma babiloko po lingi to kende ngwana no jalousie on a nini na za na restaurant na za na boîte de nuit place au carré club eza na bon marché en diagonale na cheta place on ezara boîte de nuit na ngai komba Jeez obo benga ngai et huta na boîte de nuit na ngai chez Jeez. Le restaurant du coin chez Jeez, restaurant en face à Ina, c'était un restaurant où tous les collèges journalistes venaient manger. Naya TV na mituka ba Jeep, Lexus amuneno, compresseur Mercedes, Toyota lelo na Toyota. Et Toyota oza mobali mutasombelinga te musala na ngambo na sala émission ba futi ngambo na sombi kimbamba nango na otamba nango, je suis fier de ça. Téléphone non c'est la iPhone na sombi yango na musala nanga ba sponsor nanga ba futi nga ba sombi bo sombi nanga téléphone na poto les a kindumba te. Pourquoi le mot 5 sabatons surtout na ensemble moka buzoba? Pourquoi? Chacun fait sa vie. Ndenge yo bota ndenga na bota. Ndenge bokenda azi ndenge tokenda azi ndenge baton suba. Mais pourquoi venir dire à la télé que ngai na voyage kanga na sala kanga na zong sab? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que bateau bazotelanga bana besoin ba passer nanga to présent nanga bana besoin ba mona ka Gisèle fu ndenga zalaka ndenga lobaka ndenga sala ka be mission ndenga se pesa bango. La vie privée c'est pourquoi on appelle ça privé? C'est par rapport à ça. Le OK poto ma chère. Ma mère, elle est française. Marie Penapitra, elle est française. Anna Mukanda, 10 ans. Elle a le passeport, wana. Document, wana. Yaba française. Elle est française. Ngana, moi, na une française. Vous comprenez? Papa n'a koufa na cimetière à Pantin. Au moins, nous avons un poto, non? Les katuna batu Pantin et cimetière à Pantin, Zara, puis s'il te plaît, Noëlla. Kendo tika papa n'a bouquet de fleurs. Et ça, n'a bien. Les qui n'a tika papa n'a bouquet de fleurs. Les Kinangai, Betatou na Ivry-sur-Seine. Ma mère habite à Ivry, na Ivry-sur-Seine. Yebi c'est maman. On a collé au pesa Gisèle na memelaye. Maman nangaza na Ivry-sur-Seine. Kende na okuta famille Penapitra. Yara na Braza okuta famille Penapitra. Na Pente Nord okuta na Angola. Kende ambassade Angola otu na Penapitra. Ba yebi sa la famille Penapitra. Na ambassade ba yebi nga ambassade Angola ba yebi mon nom Penapitra au Kofi Abouaka. Ba yebi yango. Vous comprenez? Que sous-estimer Baningate respecte les autres. Parce que Ebi vit à Moutouté. Ebi vit à Moutouté. C'est manque de respect aux Aranango. Au fin, il y a Sylvie Bongo. Il y a Sylvie, la grande Sylvie Bongo. Azara Yano Bobeba no finga. Chaque Congo, Azaranina Bajumba musicien au Bunda na Bango. Nana Boduga. Nati Lokole. Jakindala. Julie Koutoko. Bozara n'a pas problème. Tibo Bongi Sara. Batu ba journaliste est belé. Ozwana ba problème au bunda na bunda oswana rasona ba musicien tout ça c'est toi Noëlla, c'est pas moi. Nazana kata ya rona ote bata ba randa bata koswana na ba nene aleki na biso kitoko na mwindo wana na mabe eswanyaka mais yozana ti lelo komi na problème même na leki nao Karine Mokonzi. Non Noëlla ngate au toucher place à mabe. Fallait panga. Batu nyonso bazoloba. Il fallait panga. Okoka koloba makamuna na sentiment na yo ndenge lobi nango barata toyoka nata rando toyoka nyata nga no problème te na sala o mabete likambute mais pourquoi kombo na nga na munoko na yo pourquoi ko mélanger nga na bêtise na sala te oza conscient osenga nga pardon oyebi pourquoi to jalousie na likamnini muta sala vie na ye yo avantage OK poto liboso na nga na okendara poto na rappelé ma mère est française.
Mon père a kufa na Pantin, na cimetière à Pantin. J'ai une grande famille. Son Zamba Sunginga Nangolo n'a eu visa, n'a roya poto. Mais n'a regarde matin, non, c'est la temps, parce que poto n'aura rien à voir na bateau bavandara kuna. Parce que poto nanga ne va ajouter en rien na vie na yo. N'a reçu la buzz nanga été, n'a se filmé na Tour Eiffel, n'a reçu pas non la famille nanga parce que c'est une retrouvaille. Na ba famille, na ba camarade, na ba ami. N'a reçu réjouir nango. Mais n'a comme ça sujet à orgueil te. Pour diminuer, descendre les autres thés. Troisième chose pour clôturer, parce que j'en ai assez, il fait chaud, moutokofo, kichuana et kauka. Pour clôturer, ma chère, baloba, respectons le mort. Respectons les morts. Boni mama, leki nanga noela koswana kana mowei boy. Boni koswana kana mowei. Jusqu'à quand Molimo Evelyne Kamo Lopez Européen m'a empêté. Tout le temps aux ânes koswana na Evelyne a sa koufa. Bouela nini, si vous permettez beaucoup de cœur et de j'aime. Bouela nini yo na Evelyne. Oye koko si la tête muta koufi o continue à côté na kombo na ye. O linga sa la buzz na sima komba mowei. Bouela nini na Evelyne. Bouela nini na Evelyne Kamo Lopez. Nina ngo Evelyne asala yo oyo yo koko limbisa ete. Boela Sims, Boela Mobali, naoki pe kuna yindi pe kuna. Naoki pe kuna Karim alobio, Mobali ngo pe azara nango pe abalaka na pe yote. Wana Karim leki no mtalobi, naoki pe kana na batinde lingali yango YouTube, Natali yango lobi na butu. Boela ka Mobali, ye akufa, Mobali ngo pe akufa. Kutu lisola ndako yo betaka nazana ndako. Batu ba yebi singa même lisola ndako ngo. Naku natang le bango te parce que ça ne me concerne pas, c'est ta vie privée. Tout ce qui est privé à toi est talingata. Okufela ka mwana libosoti. Ngai Giselo ya na wa mta mabe. Nera kotala oti. To yara na papi mboma, nera kotala yo. So nazara mta mabe ngona nga na kotala ote. Ndeni na yebe pa na bino na wileri kuna. Na avenir ngezani no. Mushi fela mushi. Toya wana toteur otala yo j'étais assisté tango kufela mwana yo so ngam na assisté ngam moboti ngam mama bana ngam mama bibota botangai no kendo ko seka muto akufeli mwana par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Ba journaliste ba seka, qu'est-ce que tu dis? Nga jise no kendo seka pour na mwana na makamnine. Ben non, je suis désolée. Moi j'étais assisté na matanga na yo. Na assisté yo ma chérie. Parce que je n'ai jamais eu un problème avec toi. N'assista yo. Siko nini kaka. Evelyne na sakufa na yo. Ok, nous sommes sa moui, pourquoi? Ce qui ba oui ba yo kaka pa solo. En tout cas, na ebite Evelyne na ko bimela o potika kombo na ye. Evelyne a koufa, nyone Evelyne bobanda rando Evelyne a koufa te. Makambo zolo ba ke Gisèle attendre micro, Evelyne elle était en vie. Evelyne lelo a koufi. Ça fait combien d'années Evelyne a koufi? Et Noëlla m'a dit tu continues ya koloba na komba mowe. Oyo kasonite. Na lobata malembe yaya. Oyo kasonite. Otika moninga pe ma empêté. Ça te gêne pas tant internet et ningane. Ba ninga no sota TV basiliki. Bazo selo ba direct partout mais da Taylor a selo mabe ba musu ba direct zolando maman o ka ba direct. Les amis ne sont pas contents. Pourquoi kayo mutu moko za na problème na batu no soto? Pourquoi kayo ndo za na problème na batu belé? Evelyne a sa koufi na ma chère. Evelyne a koufi tika pe ma mpe boswana kakutu zana soni même ya kotanga mabe ya mowe. Zata na respect wana ki asa kufa. Mozo continue kotanga komba mowe oluka kaka succès na sima mowe oluka nini na sima mowe ma chère. Yo poko kufa nga pe na kokufa. Yo soki parents non mora kufa ki et que mutu mora zoloba Enzo va à la maison. Va à la maison s'il te plaît. Nabimi na na voiture après na linga bo kamaram na oloba te va à la maison s'il te plaît. Ceux qui mutu mora zoloba komba ya ma parents non akufa. Yo sepela moi na vu wana mwana na sakoli mwana na lelo simba pe téléphone a retomber na YouTube na vidéo na ozofinga mama na ye o tamsu mwana nga kufi mama na kufa tiki mukie amona mama mo bazotanga komba Evelyne Kamo Lopez mwana ne repesi ma omile la roka o ana souci mwana wana te Evelyne na kufa
wana souci ya pauvre maman Evelyne te Noëlla. Ba parents ba tout penza, ba vandi kuna ba na souci ya mwana banga mwasi. Et yo o musanu kola musaka mémoire mwana ya Evelyne ndenga mabe. Po Evelyne sa boela non yebisa biso no lelo boela nini. Evelyne so alinga mobile na o azoka numéro mbano ndeni. Siki mbano ndeni mutazaka na kindumba na linga kaye. Siko Evelyne akufa, mobile no pa kufa. Siko nini kaka. Et a conseil à Yaya, Tika kombo na ye, même biso na presse au nom de la confrérie laisse. Au nom de la confrérie Noëlla, laisse, arrête avec le nom de Evelyne Kamo Lopez. Arrête avec le nom de Gisèle Fouille. Parce que ngai na tozaka ennemi te, tozaka na nzela moko te, yoza mbongo ebele. Yozo ba sponsor rebelle, yoza na partenaire rebelle. Yoza na TV5 hein. Na France Inter. Non. Yoza na TF1. Yo non, na M6, oui, na M6. Si. Yo bando leka na M6. Biso to leka na ba Télé Congo. Na ngala leka na RTV1 chaque dimanche à 13h. Mon émission c'est Paparazzi. Yo osala bani na likolo. Yo leka biso na mbongo. Yo za bomengo. To ya yo ma chérie. Mutu moko pazo kotane tembe na ote po na mbongo na yo. Mutu moko peta zo discuter mbongo na ona mutu po osombela no pe mutu lopango te ofutela no pe mutu loya ndako te osala no pe lo mo po na journaliste moko te. Donc to bat ba kufa ka pesa no pe cotisation à $500 te. On comprend? Ora maman Olive asungi biso. Ora maman Denise asungi biso. Ora vena biso Simeon Musindondo mutasunga kutu matanga na biso Evelyne. Merci na bango ya Willy Musheni alandara biso. Bato belé bato nde ba soutenaka biso batalibanda. Tommy Kitisa s'il vous plaît. L'orgueil de l'homme la baisse. Mythomanie eza mabe. Kobimisa ba journaliste surtout bandumba, journaliste surtout bato mabe. Non. Tozara na mutamta na mobali na ye. Mutamta na mobali na ye. O passer agenda eza vina esa agenda na ye. Vina yo obiki bato baby vina oti. Yo po ebi bato baby vina oti. Baloba na bango te parce que bazala ba genre bato baloba ki pa marama bato te. Bato belé baby vina o. So bi batanda vina o lelo batanda vina yo. Ezali kambo. Marlène Kassenga mémoire une émission de Chérise, lenga na zara na Planète Télévision. Bozara ne pe sous terre et na bateau ba eda o pe. Oza la reconnaissance na bango te. Mais il y a des gens où tu as été reconnaissante. Tu as aussi ton côté positif. Aussi karakitoko. Ozara photogénique. Et c'est ba côté positif na yo hein. Olobara pe na TV, olobara français kitoko, ou animera pe na ba événement. Et c'est ba côté moko positif hein. Ba côté positif. Ngana conseil na français yo poko corriger nga, c'est des côtés positifs ma chère. Yango na ba côté positif na. Donc tout c'est respecté. Na presse wana ndongo zolo bato à niveau moroté. Yo, osana ba RFI, osala na ba TF1, osana ba M6, motika la animatrice. Nga Gisèle, na simple animatrice d'attention. Na mi lobela raté. Mais tika na la lo bango bato boka na za simple animatrice tenga. Na banda simple animatrice. Na sisa na ifasiki ten, na tanga na ifasiki mais na sisa raté parce que fallait na kende Abidjan. Abidjan na kende France. Na robete lisola vi na ngate. Na zonga na Kinshasa wa na banda musana nga ki animatrice na Planète Télévision là wana Marlène Kassenga o memayo boza ba intervenante na émission il y a radio il y a Didier Chérise. Ah Marlène wa moi malam il y a Didier Chérise nde pesa o gu ya ba radio ya ba TV na ndengo kenda tina ndenge lelo o sala petan na o batu ba bi kombono ba musicien pe ba boaka yo félicitations nde mo pe biso ba musicien ba boaka biso ozo comprendre. Moi, j'ai un statut de directrice des programmes. Naza animatrice, Nazara assistante. Il y a production na radio 7. Na CNTV, Moutanda, Alexis Moutanda, le grand patron, le grand monsieur. Il y a Canal Numérique Télévision. L'ex-secrétaire, il y a Kalakala de Pes, Papa Moutanda, Azawana. Azouangaï, Tozana Brazana Bachali, Balakana Belevelyne Kamo Lopez, Anomanga directrice des programmes. Il y a Canal Numérique Télévision. A nommé nga sous-directrice de production. Donc, 2 fois directrice. Vous comprenez? Dans le Balikambu, il y a CV Nabiso. Non, ok, na Likamba CV pour le dernier point. Na CV Nanga. J'ai été directrice 2 fois. Dans Nabi, j'ai été parce que j'ai démissionné. Nga moro na démissionné. Yo yebi elenge de compte final. Nga na zwa de compte final.
nga Gisèle parce que j'ai démissionné. Na CNTV kuna okuta na concevoir ba émission plus de 14 émissions et les na CNTV za mutu nanga mukio. Kande na loba malembe mayele vandi na kati ya mutu. J'ai conçu des émissions batu basalaka, j'ai engagé des gens na tika baninga na émission nanga plein des artistes de luxe Arlo Vacuum Mutamayele avandi sa makambukuna. J'ai arrangé na bongi sa makamno surtout. Mais respect na DRH na monsieur Guillaume Moubenga. Bayebi. Aujourd'hui, j'ai démissionné, je suis indépendante. Na créé agence nanga zalaka banda kala Giz Agency. Je produis mon émission Paparazzi na RTVS en tous les dimanches, je paye à la fin du mois. Guélan qui est là. Ba commerçant na biso Aristote Mpangu, ba chef na biso Pasto Futa Bambongo. Ba Chalen Bouika na Bayebi. Ba Charlie Prince mon ami, mon grand frère. Na Futa Mbongo na ngai. Nazana ba partenaire na ngai. Monzale Production, les managers, président Luc Tukumata, BHK Business, Djibril Biyaki, Nazana Basponso nango ba edaranga na futa mamukie na zwakawana na lesaba na ngai, nga mama quarantaine. Na sumba mo elamba na ngai, na makimbamba na nga nazana ngomonde nazotoka na fungoli pombule kote nga ekote nga na mutuka na matie ba vitote ba kiti ya ba kiti na ngai poli na fungoli moi e kausa. Yango mo nazotoka. Moi, je branché climaté. Tout ça là, ma bête, ma chère. Tout ce qui est ma bête, tout ce qui est diminué à baninga. Nga saka na mutoki nanga, je gagne l'argent à la sueur de mon front, na ba stratégie nanga. Nengi yo saka pa ba stratégie ba commerce na yo. On doit se soutenir et non pas se haïr. Parce que tous ans zela morote. To botama mukolo mote nga na botama le 13 août. Na ebi date na ote. Na sala o mabe na vite, na tikala koza na problème na ote. Donc kokotanga na rang barando te s'il te plaît. Alors pour clôturer, bimisa nga na barando. Bimisa kombo nanga, plus jamais ne cite mon nom. On a pensé ça la live non mukolo ken des États-Unis, Luka komba montumsusu ya Gisèle Fouité. Et puis moi na sali direct, ne t'attends pas que nga nous répondre. Peut na yebi opé bien. Wa capable pe aussi à ta d'ici émission, peut-être tu as le souffle. Moi je passe ce talent là souffle nanga et na TV et na radio et na ba faire nanga ba cop nanga non ça et ça on a pour crier Enzo arrête ça, Enzo ne fait pas ça. Souffle nanga za pona benga maman nanga que j'aime beaucoup, la seule qui me reste ma Marie Penapitra na benga maman nanga na tourner so aza bien. Souffle nanga za na benga ba mine nanga belé ba na Facebook na tuna bango si vont bien. Alors, Bodouga, nini? Tout ça, les chants de vœux. Alors, Pati Ambroise. Tout ça, les chants de vœux. Mamino, Patin Kieri, Marlon Kachamou. Fabrice Yipe, Papimbo, Nati Lokole, Mutamayele. Si je dois m'inspirer na batu, na TV, batu na ko s'inspirer na bango. Si na ebi ke no yamba Renette Redi à Missi, na rendez-vous ne vendredi, il faut na yamba une émission na notre solane, il faut na s'inspirer na Kaki Akiewa. Na luka Redi na luka Nati Lokole na telle émission mo Nati salara na Redi Missi na landelango et pesanga matière na Zumayele. Vous comprenez? Voilà, na kepa Kaki Akiewa. Na Tony Julingala nini a expliquer. Na luki vezakle, na luki ba vie nanga kala ba betelanga histoire. Na zuango na bongisi ba questionnaire nanga na sali conducteur. Et puis na bongisi dérouler émission nanga na kyo sala émission pour aider misa moto foza maele na bagage pour sala émission na ye. C'est ça, bangonde ba référence. Référence eza bongo. Loki oluki mami ile, loki veut Dieu donner ngumba. Oluki Virginie Lofembe. Oluki Lolo Milolo. Au côté les moko ozo côté la baninga pose matière et non pas aux référence na ko swana na ko finga na ko descendre baninga na ngana leki bango ngana na nini ngana nana non, c'est pas ça la référence au fait. Tant ba sera liste ba meilleur, tant mususu ba liste ba meilleur na bazali bato bazaka ba meilleur bazali. Chacun a son temps, chacun a na limite na ye, chacun a na ba qualité na ba défaut na ye. Mais quoi qu'on descendre bah tu as été méchante et puis tu as eu l'audace de supprimer mon nom parce que déjà je te bloquerai juste après mon direct. Tu as eu l'audace ya okoma na même ya rosateur okoma na page nanga tchaka ya obi makambo salanga na conseil comme si tu avais raison. Obi ko lekelinga comme si tu avais raison.
Nathalie, na messenger nanga okomelinga natangi pe Nathalie, je t'ai même pas répondu. Et puis tu as l'audace de me dire pourquoi il m'a pas appelé. Nga fa na bengo yo benganga. Yo leki benga yaya. Sko lingi yaya benga eloko lingi basala ote ko sa moninga te. Tu as été très méchante envers Evelyne Tamo Lopez. Oh mutanga na kufa ko la musa ye. Tu étais méchante envers moi parce que ngai osa consciente que na yebara ba rando na binote, peut-être tu n'étais pas consciente mais Nora ebisaka yo que na yebara te, j'étais désactivée na ba réseaux sociaux. Mais malgré ça et interdisant au fin nganga te na TV. Et interdisant au fin nganga te na TV. Et une deuxième fois, oyo ko s'excuser, na excuser yo pe, to solo la to seka to mela, mais oyo susu ko fin nganga susu ko kende ko bimisanga mutu mabe ne mission anoli, tu es méchante. Alors arrête, avec mon nom, tu arrêtes. Ça la ngona batu mususu, kena batabarando, bato bazana niveau no ba mesana ko swana na yo, o ba mesana ko zana ba guerre na ba réseaux sociaux. Moi, batu tout ba okamwa ngande na osala bo, batu tout ba okamwa. Les gens sont entrés, bah mesana ba mona ngana sele direct na point de presse, direct na zana place boy, na place à réjouissance, direct comme au milieu c'est la musique. Bat ba ebi ngate na sala direct pour na rolobara ba makambo. Batouba okomisinga na loba makambo na linga kite na kota na ba bassesse mo parce que je veux juste laver mon nom par respect na bateau na lingi te batouba tika na maloba mabe maloba mo ero détruit oui na bango ero sali même matoi na bango. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct pour t'aviser na kanda te na silikite parce que na mon likamno sikate si j'ai plutôt triste pour toi. Je suis très triste pour toi. Parce que je me dis, tu n'es pas heureuse. Parce que ce que qui fait moi heureuse, on se comparer n'a pas tout. Quelqu'un d'heureux se suffisera d'elle-même. Tu te suffis de toi-même. Mais tango yo, aujourd'hui, a toujours ma comparaison avec les autres parce que tu n'es pas sûr de toi, parce que tu ne te sens pas heureuse. Mouto aye bara jalousie n'engezara parce que c'est une personne jalouse. C'est comme ça que moi j'ai défini les choses. Moi je ne traiterai jamais mes amis des jalouses. Parce que naïbi nanga jalousie n'engezara. Tu comprends? Je ne viendrai pas là pour descendre quelqu'un na maba asali. Na utu nana kama na amour asili kilanga pona loba vérité lobisanga soute pona loba vérité. Tu comprends? Donc moi je suis comme ça. Les amis, papa na courant, kabine na courant papa. Na osala direct la mutuka ozika ngapa. Na kabine na courant kune beti poup. Snell kabwe. Donc les amis, je m'arrête là. Merci à tout ce monde là qui m'ont suivi. Son alobi mabe bo excusenga, ba mususo na blessé bo excusenga, ba mususo bo pekisa kinga bolinga itena loba. Je suis désolé, naza mutu. Ma vase a débordé. Hein? Ce qu'on a bon la vérité, ba tu ba retenir ce qui est sale, ce qui est mauvais. Non cause bien. Ça va hein? Ah, ben tu hein? OK. Naza compatissante. Je connais assister les gens, je connais travailler, je connais aimer les gens. Bon, non, bolingo, na linga batumi. Mamie, je te salue, non, ça direct que bien ngate. Bozanga na suka, na lobby na sisi, non, ça soum na loba souté. Gloire langi, zoa direct nanga, na loba souté, na besoin loba souté. Tout ce que j'avais à dire c'est ça. Je voulais juste rétablir la vérité. Je voulais juste recadrer Noëlla Madinga parce qu'elle a déconné en mon nom, a déconné na combat une congrégation na combat ya presse, tu vois, et ça qui to côté batu bajalouza kaote ba ope bazalu bajalouza ko bakoza na bango, mais ne mélange pas tout le monde dans le lot. Vous mélangez tout le monde te bimisanga penza na lo, je parle pour moi, bimisanga na lo wana kende sala makamno fait ta vie tambola mukolo kende États-Unis luka komba mutu mususu oh ça la buzz na kombo na ye mais komba Gisèle te. Je m'arrête là. Voilà, pour le reste bateau bazan molanga pouvez m'écrire sur voilà inbox et tout, et puis voilà je m'arrête là. Normalement la coûte écran n'a comme na mundu tellement que parce que na lobby tellement mingi. Donc bisous bonne année à tout le monde. En tout cas bravo à tous les artistes, ba courage na bino bosse musala kitoko. Papa Hervé non mais ka pas de danse no wana bimisi mikolo na nzembo wana. En tout cas na bossani titre lango bizorbi bi na bossani meno mikobi nango fali pupa na mona bilan papa dit ba date atindelenga dimanche no élection émission héritier wata au bouki angola. Bravo Doudou Kibinda coûte que coûte les albums motos
la Doudou Kibinda et Phil écoute nous Momo Kitoko et bah tous les musiciens Céléo, Bill Clinton, Boza Ebele, Kofi Olomide, Weranson, Okwesi Guinée, Papa Chéri, Koutou Kolobate, Abisso, Papa Chéri, des gros bisous à tous les artistes, je vous aime. En tout cas, qui est la paix, Nabanda Kunabiso, bonne année encore. Tous mes vœux de bonheur, de succès, d'évolution, des changements de mentalité, tout le vœu de tous un esprit positif, tout tika tika mamba basalité, mamba bouzo bato tika. Et puis voilà quoi, pour ceux là qui m'aiment, merci. Pour ceux qui me détestent, eh ben écoutez, apprenez à m'aimer. C'est comme ça, je suis comme ça, je dis au revoir, bye bye.